Lundi 8 novembre 2021, bon début de semaine, Bissika Pibozui Libakwa Kolanda Kindoki Politique, émission d'actualité politique Yamokona Lelo. Ouais, nous avons toujours un plaisir et à présenter les bino boza libanda mboka boza na kati mboka boza na ville province à Kinshasa topé si bino mokolo et là mon pe bon début de semaine pour na bino nyonso ba ndeko balandia émission Kindoki Politique aujourd'hui sombala ya liboso yeba que tozala rana pour na analyser l'actualité politique kopé sa biso makanisi pe koloba nini ekoiko salema nini salemi na noté pe kokanisa pour na avenir ya mboka na biso démocratique du Congo. Là on a 4 émissions Kindoki Politique et ça spécial pour eza vraiment émission to yambeli bino homme politique te mais to yambeli bino mwana mboka Congo. Oza vraiment na problème moko to yoka problème na ye en tout cas nga personnellement na yo ki li solo yango et pesi pasi makasi boko yoka yango bandeko balandikasi yamboto présenter invité na biso moko na lelo tika to pesa quelques sujets d'actualité ndenge bo na émission Kindoki Politique lelo yo boyebi bien que ouverture ya procès Matata Pogno et se poursuivre mon kolo lelo le 8 novembre wapi abengamaki toujours na dossier y a présumé détournement y a ba fonds ezaki alloué na parc agro-industriel Bukangalonzo projet wana efungamaka na 2014 yango ezalaki na mission ya koluka kotonga vraiment esika ya malamu wapi bilange ko salema pour konzale si la mes projet yango esimbaka penza te et na 2018 awa euti koleka plutôt en 2019 et j'ai fait Sarabiso rapport Moro Koloba que l'ancien premier ministre, le sénateur Matata Ponyazara Kindeti auteur intellectuel il y a ba acte nyon soana kasi lelo justice yambo kana biso et se saisir en affaire pe procès wana ezali koko batozong na bino mikelo ezali koya pour nous repérer bino tous les détails possibles. Bah détails non sont possibles tous les détails plutôt na ngana loba pour que toi bani salemi vraiment na kati ya procès Bukangalonzo ezali ko impliqué mona mboka Augustin Matata Pogno pe bande konyo so basa cité na kati ya affaire yango le sous-chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé mokola lelo na rentrée judiciaire 2021-2022 il y a conseil d'État ezalaki événement et salemi en direct il y a radio télévision nationale le sous moko ya actualité oyo et dominé moko na lelo ezali bongo attaque oyo ezali signalé na Nord Kivu précisément na Rutshuru wapi ba groupe armé ba kotaki butu pe moi de bondate ezalaki kuna kasi kino siko tozozela que ba autorité ba se prononcer pour la likambo ya insécurité na partie est démocratique du Congo. Alors pour la journée lelo na lobi keza spécial tozala ndeko Malenge Freddy azali mwana mboka Congo azali congolais pe azana problème na eza nini mwana mboka ko expliquer biso na mozindo mingi abungisaki mwana na ye na âge ya 9 ans mwana na ye merveille oyo azalaki violé pe l'état soit hôpital et pesa ki vraiment ba acte nyonso kasi kino lelo azwa justice te moto asala mabe wana selon oyo mwana ndenga témoigner ki kino lelo moto wana azana en liberté yango ayeko beta son de cloche na ye koloba que justice ya état de droit était le mape kota likambo na yenga naza juste naza avocat te kasi naza moko ya banzela oyo voix ya moto ko ekokoma yango to yambi awa pona ko solo na ye. Alors mwana mboka Freddy Malenge mbote na yo. Mbote mingi maman. Bonne santé. Santé za momuke. De votre vrai nom kombono nani ovondi wapi et puis na mukuse histoire oyo beteli biso na pembeni ezali nini? Kombo na ngai Malenge Lwano Freddy navandi na commune Ntsele justement na Bibois. OK. Ndebi pai na za pour le moment kuna. Alors monsieur Freddy oyebisi biso ke ba viola ki mwana na yo mwana na âge ya 9 ans ndengo oyebisi biso mwana azalaki malheureusement pas epa na yo bazalaki epa ya grande sœur ou petite sœur na yo tango nini bo remarquaki ke mwana ba violé et puis na tango wana action ni bomenaki. Bon
d'histoire pour moi il y a viol ya mwana nanga ça passe parce que mwana azaki na maboko nanga bande ko bokola mais to botami na famille na liboto zali 6 enfants tous a 2 garçons bah c'est 5 moi si ami balé moi ndeko nanga moi si ami balé et famille nanga a eu chance à robota te banda bala 15 ans na 15e année na ya mariage ayebe ko tungisanga makasi pour na pesa ye merveille waza mono nanga pour que nous vanda pembeni na ye asenga nga mwana tamulai na bande ko linga te vie assistance na ye na ko kota pasi ande ko mwasi waza grand sœur nanga biologique na pensa ki mabe monter pour na ye ni na pesa ki ye mwana wana nini na 2010 je pense bien na pesa ki merveille zaki na âge à 3 ans na pesi merveille bazala naye bokola ya Afrika za mona naye nous sommes des Africains tata mwasi on a parcouru ya bokola merveille ngana zai na Pointe Noire na bana msusu na libota nanga parce que les enseignants boti bana combien na zala bana 4 moko ye wana kufa zana na mama moko OK ndeto zwaki mwana to yokani na madame to pesi ye mwana to tikeli na Pointe Noire bon 2014 mbutu ni kaka na Brazzaville le refoulement et singa rato songa des moments tous en 2014 koko matu Kinshasa et singa kinazwa merveille des grandes scènes nga malenge Sylvie wana bane ko futela na commune Matete na avenue des écoles quartier des bonhommes na des bonhommes avenue des écoles na numéro 140 abande ko futela wana souvent personne au Pointe Noire na ndeko ya passeur na telbe mwana ngai mes voisins na ye ya 138 monsieur Utu Kayani yende mtaza auteur ya viola mwana nanga to reno malembe place wana to kende malembe olobi ke ozali père de famille oboti bana 4 ozana mwasi na yo ndeko no mwasi asengi yo mwana moko po ya boko ela bino ndenge olobi bino ozali na Pointe Noire bopesi ndeko na yo mwasi ya mwasi mwana azobokola pendant que bondo yo otala mwana bo remarka ke loko mo ya mabete soit ndolenge nini ndeko no bandela obokola mwana bon tango benena ndeko ya obokola mwana na remarka ka mabete et tango na ndeko ya otala mwana na ba voyage état de santé bien mwana otanga bien mais tant que utika à Pointe Noire to ye na s'installer na Ntele na plaza wana na Simons Plaza nde nazuka idea kozwa mwana grand sœur abo pesanga mwana mais otanga ndeko ya otali pour 2 jours na talier mais pour na zoya ya na ndako na ze kufutela na maman na biologique la sœur a refusé totalement wana 2000 la nini wana 2014 OK 4 ans après tu as autorité à Rubunda to récupérer na mwana ngo to sala ki makasi to récupérer ki mwana mais loko na mwana ndeko na nga suspect dès les premiers jours a opesa nga mwana bino foto zo mwana wana malamu to ko sasa examen à viol ngana le bito sasa examen à viol qui est le plaignant qui est l'accusé faut passer à établir réquisition et qui permettent tout qu'il y ait un médecin légiste oh non tout qu'il y ait kaka or ça il y a planification na centre hospitalier au Akram où ils ont sur les pommes Matete qui tima muke na gauche zo kene kingasani eza wana bakota na mwana na basala bisala sala où ils ont injuste soit disant à sa vierge to que non malembe ndeko Freddy pour que bana mboka ba comprendre ba diaspora pe ba comprendre les banda mboka chose lo ba que moi na pesi mwana na 2010 azana 3 ans oyo ozwa na 2014 azana 7 ans toloba donc yo ozwi oyo ozwa mwana et que ndeko na mwasi ya salinde tiko boya en fait quand normalement eza tam sous attachement azana posa bokole ou quoi mais donc ya pesi mwana na bibo kende na hôpital yo interpella ki ote omituna kite pourquoi l'hôpital yango na place na télé mela moi na banda robela te examen malaria te typhoïde kaka ya sida ya ni ya viol bon pour le kozwaka ka mwana comme il y a une inscription et bima qui comme lenga na ndako qui grand frère fait attention comme meka kozwa merveille boité tant yo zala ki na voyage merveille batikala ko violer grand sœur azwa mbongo sala keba non yebisa ki wala mtawo de notion grâce ya malenge petit frère nanga OK ayeko de notion nanda kunanga j'ai des témoins tilelo nana ba témoins mukolo mona na zolo ba vérité wana dès le moment to commence ko maele ko yeba ke il y a la fuite d'information qui est merveille et violée mais procédure de beto kozula mwana ndenge sera kombela kibiso comme le moment na zaki na fort azaki na pouvoir d'argent moi j'étais faible sengena ke dekana nzela wana
oye memaki ngai ya kokende à Gram basala mwana na tese na volonté na ye pour ngana récupérer yanga mwana pour na avec une vraie vérité à viol na koyiba ko pas ya merveille mais pas ya grâce té tant comme na Gram l'hôpital ba ebisio nini tant ko na Gram na madame le docteur peut-être mon ngana za illettré ya za le médecin légiste na compétence wana té agi merveille apesi ba maman wa babutsa kawana c'est pas que nous sommes mwana nini par rapport à ça mwana ngaza vierge na bisi wapi les rapports à médecin légiste au on après un mois avec $200 nga bisi merci beaucoup maintenant je suis kaka mwana voyez abeli na sima pe sanga moral au singa famille bena na kamikata na raté laisse le docteur pour la fille merveille na kata singa na bimi. Ok, moi, non. Et la suite, c'était quoi? La suite, c'était maintenant, quant à moi, papa, je n'avais pas de moyens. Je me suis rendu à l'Isadel pour la soin appropriée à moi. Et l'Isadel, papa, naki makambunae. Après, si moi, nanga y maître avocat, c'est maître Lévin. Nakata kaya maître Lévin. Soka taler au moins, on va bloquer merveille. Il y a auditionné merveille. Merveille en vie. C'est maître Lévin qui a fait que les lots dans un rapport médecin de juste de Kitambo. C'est les Adèles, c'est le rapport. Que toujours confirmation, il y a viol, que merveille est violeux, c'est les Adèles. Mais à un moment, on a vraiment les Adèles, tout dans l'année, dans la vérité, les Adèles, elles ont un problème de finance. Notre bandit dossier, n'a pas point chaud. Voilà, n'est pas un bandit dossier. Notre bandit dossier, n'a point chaud, en décembre 2014. Pour nous merveille en novembre 2014. Décembre 2014, tu vas dire procès. Place merveille tangaki Joyce na Elohim. Na réquisition yangwana. Joyce tangaki Joyce Elohim. Joyce wana zalinani. Mwana ya mobali ya Sylvie, mwana mineur ya 8 ans. OK. Elohim azali mwana ya Utu Kayani, mwana ya 8 ans. Merveille pe mwana ya 8 ans à l'époque là. De tata mwasi ya mwana comme aliaki mbongo violeur a préparé déjà mon intoskaka mwana mon papa non tout nos vérités tanga banu ya mike pour tout faire à viol. C'était si merveille atanga bango pas médecin légiste. Mettons rapport ebimi vie cicatrice déclaration ya docteur tant on a découvert que banu baza ba mineur. D'office le docteur Mukendi Super Richard il est en vie à Kitambo. Il a dit non. C'est Makambo et Zaflo. Ngaou na salle les adultes. Bana les mascara. Allez demander bien merveille. D'être 5 tous en mois. Tellement yem d'avant qui na moana. Plus de 6 ans. A beaucoup li moana. Tout ce qui moana. Bon, on a bakate. Et ça dit difficile merveille tant à combat auto. Mais merveille autant à combat auto comment? Vu procédure il y a dossier. Ton rapport est bimi. Sylvia Malenge. Na Jackie Malenge ba yebi ki na ju rapport. Ba yeko montenga yi fausse accusation na parquet Anjili. Ba salinga plainte ba kongo lukanga ba kanganga na balabala. A pied levé ba memanga na Anjili. Na rokuta kuna plainte bien établie chargée. Accusé na ngai plaignant na ngai c'est Malenge Sylvie tata mwasi ya mwana. Azo reprocher ngai na menace de tata, arrestation arbitraire, imputation dommageable. Ba témoin contre la personne yaye toute la personne ya nangai. OK. Alors ba témoin ya dossier wana Malenge Pati, Malenge Gracia, Malenge Jackie. Maman leki nanga meta bangonde ba témoin Apparemment, c'est résumé dans Katia Libota. Où tu avais donné la famille l'argent pour la bombaye. Famille n'a pas yébisaki ou tout que moi non a zalaka Sylvia za malengete. Maintenant, pour tout que les malins bendeko Freddy, oui. Le monsieur obino bozotanga kombo ando va na Katia lopango ando za la voisin et za ki ndenge ni po mona kota kuna. Ah merci. Sylvia va na 138 et où tu vas na 138 Sylvie na 140. Matete a venu des écoles, ils a venu à Mounéné. Batoni soba yebi merveille, elle était lourde fille là. Ça tout tambolo sentiment na tout tambola. Elle a mis préféré à moi na liboso ya outi à moi si. Outi aussi avait des enfants. Asa boss, le pango ni fungwa maka, bana msu bazo saka na kati. Donc il y avait aussi des fois Sylvie Malenge, prenez merveille, a tiki na famille à outo, il y a qui kotangisa. Na pourquoi ils merveille.
Donc, le détail, tout merveille expliquer ça chez les docteurs, qui est super Richard. Même chez les magistrats. Alors que y a un cas de Naye, Azaleka, na mon côté, ndé ozolo. Azaleka, na mon côté, Azaleka, moi si. Azaleka, na bala, nemi balé, moka mbali, moka moi si. Puis Azaleka, na bato, bokola, puis famille, Azaleka, qui wana. Mais c'est notre procédure à merveille, n'a pas manangili. Toi, bakaïna, na bakaïna, na cacho, les merveilles s'est révolté. Pourquoi tu t'as moi ça au salaboye? Maman, toki na samba. Ndé merveille, y'a qu'à date de 27 mars 2015. A posé na maman na eba fait. Pas magistrat qui ou tu m'as violent la complicité ya tata moi si bazo linga batinda prendre en prison a expliqué son RMP 102 Pro 24 bar 015 Aikal HBB Mona Samba. Alors le moment on a comme LKL magistrat ou c'est quel alia Kanembongo a Jumi Kanda à Vandeli maman mona Betty Batour lembi wala ngas na prison balongo linga na course parce que ngam na ko ça l'effort ya ko financer dossier ya ko landela dossier c'est moment là dans lequel prison lise nga pena les aider to se séparer maman comme chargé moi na morgue papa na prison ba ou baza mais beteli biso le solo te ndenge mona kufela ki akufela ndenge merci tant on a que prison na ce transfert à prison ne bande ko nanga moi si ba sali effort ba o sala ke bakanga pe moi sinanga de moi sinanga kimaki akiba rumbu kokina kina merveille ba rumbu toujours merveille alali libumpas le binonga kufi tant merveille zokufa le 21 papa out bazo kangé le 22 na tongo bakanga papa out na dossier oyo na cachet judiciaire batie na boloko mutabikisa papa out c'est à l'époque là l'ancien procureur général près la cour d'appel de Matete, monsieur Pungwinima, actuellement Aza procureur Azali Ager, avocat général de la République, n'a pris du coup de cassation. Yem t'a protégé à Outou. Yem t'a sala qui Outou ayakati, azo balongole kanani na cachet judiciaire, ayanjili pour la liberté, maman la moine. Azala akoma plaignant comme accusé, bakanga si mort d'homme qui yem t'a bomi merveille. Donc quand on a caché si ko yana outu na njili babisi outu tata mwasi ya mwana kose lisu mama ya mwana ki merveille ya kufi kuna ye mtabomi na poison de bakanisi mama ya mwana batindi na boloko to zo avancer ngongezo kende kasi explication moi place wana omituna te pourquoi ndeko no mwasi parce que mutunyo so omituna pourquoi ndeko nanga mwasi awe ko sala association na mutumo we pour non sala mwana nga mabe to ko sala nga mabe bon na sosole qui a pouvoir il y a misolo parce que Sylvie azali femme moi no thanks avant na bozana ba problème te na famille bon avant on a pas problème te wilson ne te pas problème bon ba te ka le pango ya papa na zoate de dédommagement à maman ou ce n'est la pesa $35,000 na zoate et ça m'a beaucoup neti lelo mais quand même on dit moi ko pese moi ndima ko pese moi na mona mbongo j'ai le côté. Mais comme Okomaya Mwana, vraiment je suis déterminé, justice fait Kabolanga na malenge Sylvie. Parce que dans cette femme-là, depuis procès Banda, Timo a 6 ans, Batikala Okanga été reproché le côté. Donc toujours c'est Outu. Oh, tant Outu. Sylvie et les complexes Bazotikala. Bazoko le la corruption dans ma bureau bakonsi. Toujours cité ndeko Freddy lelo yo ndengo zolo bela likambo ango mwana nza susute regretter asa déjà akufa ba bref nini yo ko avancer pour le bako le monsieur yo zotanga asa vraiment muto asala ki likambo ana alors que toyebi ke bat bako loba et comment na ndenga société na biso ko kosi ya bat makambo ki a violé mwana nga pour que ba dédommager d'une part et d'autre. Bon, merci beaucoup. On a cité Nakangara ou violeur parce que ce n'est pas moi. C'est Merveille Malenge qui l'a cité 2 fois. Na cachet judiciaire puis na Njili. Ou tu m'as tête samba te de sinde kenda. Ngani na salaction bakangai. Lelo soki mekanda soit disant ndenge na ziba information qui est dossier mère ebungi na matete. Or dossier l'été ko bunga jamais. Wana izaba jena bango bazu dossier babombi. Si aujourd'hui dossier Bungi, avec ce rapport, médecin légiste, avec mes témoins, comme le docteur Mukindi et l'avocat, coupable Zali, parce que Merveille a cité 3 personnes, il aura des enquêtes.
qui était l'auteur du viol. Sylvie wana malenge aya ko prouver nga bakisation ya la prison, aya ko prouver arrestation à madame nanga, toyeba qui est l'auteur de la viol. Même pas de déclaration à moi non. Moi j'ai fait que la justice et ça le côté de la Sylvie na grâce na parti pour ba liambongo la utu aza soki mukongo so mutete la biso za bato bandu bapende koma bandende kwa utu bisika tu bakanga utu pe ba ya ko samba bango tu basamba basinye na kati ya PV basambi na njili basambi na matete mais comme on a parquet général ba ya kate parquet général ko benga ba on dit que Merveille a coufi na nini Merveille a coufi en 2015 le 21 avril 2015. De 2015 à ce jour, pourquoi on a mis ce dossier le qu'est-ce qui s'est passé pendant ces temps? Bon, on a la moussi dossier Mwakala. Dans les 2015 à 2015 à 2021, ils ont une lettre où ils ont une carte que j'écris aux autorités. Donc chaque année j'ai écrit. Mais on a mis ce dossier justement le 9 août 2021. Okay. Qui n'a pas de plainte directement sur le procureur général près d'un coup d'appel de Matete qui s'est limité. On a fondé où tu n'as Sylvie. Depuis de ce bimato sala basala ba audition, so okanga utu, mais si bakangai. Mais comme le système de parquet général, basala kangai ndenge nini, so sali plainte bo fondé utu, ba osengo dossier communication. Dossier communication o basengi lelo yo na plainte nga sali asika. Or en 2015 basenga ngo pa communication mais la kate pour neutralisation suite na administration matete donc la deuxième fois que parquet général en matete ils ont senga de sa communication c'est pourquoi ils ont une stratégie au magistrat va ça pour élargir affaire pour qu'il battre Johanna Valère une raison mais désolé qu'est-ce que au senga dans l'état congolais parce que tant que vers biso c'est que vous attendez à quelque chose pour ça na yo penza na le mot ya lelo ezani. Pour ça, moi, le lot vraiment, mais que tout ça n'a état de droit. Oh, Tata Mokundi Amboka, son Excellence, Monsieur le Président, Antoine Kisekedi Tshilombo, béton, à Sengi état de droit. Alors, Bissopé Congolais, tout ça n'a problème judiciaire. Comme Belém n'a état de droit, na Sengi Bakonsi, au Balandinga na Mama. Vraiment, na Zobeta c'était, na Zabi na lettre ministre de justice, Maman Rose. Il y a 2 mois, inspecteur général des services judiciaires. Na komba instance nyonso. Na sengi pena bisika tu mikana na ngezali, cour de cassation. Supérieur magistrature, vous traitez mikana na parce que ba injonction na bino et qu'on permettre na parquet général à jouer un grand rôle parce que tout ça est état de droit. Monsieur Freddy Malenge azali moko ya bana mboka kasi atalisi dossier na ye alobi ki aza ya misolote aza vraiment pauvre mais dossier na ye kino lelo o eza rapport médical o etalisaka que mwana na ye azalaka violé ou ta 2014 kasi kino mo ya lelo oyo en tout cas solution ezwama te azosenga que justice et salema nyonso yo azosenga eza que justice et salema parce que tozana état de droit nde message na yeso nga na comprendre bien j'espère que contacta qui peut ndeko bundelaka justice de part et d'autre na mboka na biso yango nde ya mutu eloko na l'équipe parce que na bino zo apandisango bino bozana ba connaissance nga mutu ya moko ezo chauffer na yango na yena itando ikebwe na ba relation na bino ou bien boyebi ba avocat ou ba ONG ou ba sungaka pour ce dossier. Okay. Mais moi je n'ai pas de moyens de donner aux avocats 20 000, 10 000 de transport ou ba ko sunganga ba ya ba technicien pour to ke na dossier to bunda corps ya moi nebima to kunda yango ila. Donc corps moi na ti lelo ekunda mate. Ekunda mate zana morgue tous les prévets là ba tia morgue ali acte de naissance ali donc merveille azana morgue bien protégé c'est moi son père. Elle est là à la morgue. Babomba epo na nini? Suite à l'autopsie demandée par Malenge Sylvie, la tante de la fille. Azalaka na faut pas l'autopsie parce qu'il va bien kufa na poison. Yango magistrat asalaka instruction de siwana, asalaka réquisition izawana, asenga basa l'autopsie avant toute la levée du corps. OK, monsieur Malenge Freddy, votre mot de la fin émission Alelo Esili to bandi que toko kene malem kino suka ya likambo yango on espère que justice est au salema. Mot de la fin par rapport à émission ya mokona lelo.
Mot de la fin, nasengi na ba organisme nyonso ya droit de l'homme. Vraiment, je vous dis CRCD après, baza pris pour kangangai. Donc parquet ma tête, na parquet général. Les gens loko mozo sala mais déjà pour arrêter ngai. Mais na libe pongité mais nazo comme déjà na ba droit de l'homme pour na poste na besoin d'assistance. Basunga ngai parce que nazo le kana ba tando ike ko déclarer droit na ngai. Droit na ngai yango. Mais j'espère que zo fingate. Zo fingate na le blessé par rapport à ba lettre parce que a une raison. De na lekia. So ba moni que bah il y a question réponse, bah il y a répondre par rapport à comme na lobby. OK. Bah on a trouvé réponse. Bah contredire c'est ça. Mais banana comment on le canaliser là ka. Na mona mtu moko te. Ce que nous avons la bango, bah il y a la justice. Justice quand on a s'il faut des accusations calomnieuses, na beta boloko, mais bah qui manga poani depuis 2015 jusqu'à là, confortation salamate, dossier à viol meurtre mort. Un dossier négligé. Niveau pas famille, vous vendez la likambango te, bo solo là. Famille comme monsieur Liambongo ya ou ta commande ko na bango moto vendre des athées. Ngana ngamu na nga c'est Dieu. Na mwasi na bana misa to na bango. Na état de droit. D'accord, émission Kindoki Politique à l'Elo Essili. J'espère que Cri Ondeko a lancé et comme Meliba Kondiambo, Kao Balandi Biso, on a vu le province qui a sa topé les banda, Nabino Bandekonyo, Sobolinga Rabiso, comme la biso pour nous taper en contact, na monsieur Freddy, comment juste un numéro est affiché, juste un bas, il y a écran, nayo, Tokutan prochainement, na émission Mosusu, toujours, na même plaisir, na invité à Sika, Tika Tenzambe, à Benissa Mboka, Yabako, qu'on a sur le Congo. Bye.